na date bakosaka yango te. Jour na date ekokaka kaka le 2 août eza fin du monde te. Makambo oyo bozomona tolingisi na bajournaux oyo ezali makambo oyo président Martin Fayulu alobi mpe adénonce na bisandolike peuple congolais na bengisi bino na kombo ya République démocratique du Congo le 2 août na kozala wana bakolala na aéroport baya tokolala na bango ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette numéro du Parlement, une émission socio-politique culturelle présentée par Tobiane Recommandée, la fille intelligente, et merci à vous parce que vous avez calculé. Pour ce conseil pour suivre cette émission de devoir toujours notre devoir, c'est vous informer sur notre souci, dès que le siège a décidé par rapport, il y a un retour, il y a Martin Fayulu, un candidat maléré, réclamaka toujours que à Gagnaki donc il dit vraiment un siège à décider qu'on a fait vraiment Masodo il y a retour il y a président Martin Fayulu qui déjà na marche il y a des conditions à la muka ndenge population et télémaki et tambola qui ndenge la police intercalaki parce que on a pour éviter propagation à maladie au corona mais Martin Fayulu le président Martin Fayulu a posé un discours sur bandeko ya koyamba est-ce que l'État continue. Est-ce que donc je suis passé sur ces plateaux accompagné d'un invité du Congo pour y a une autre sur la moi par rapport à retour la présidente. Je dis bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Doria. Nous déjà sur ma maquille déjà non tu m'as émission tu m'as donné déjà maquille les bonnes santé un mot pour la bandeko ba pour la d'ailleurs un mot pour la population congolaise. Ouais, mbote la population congolaise les akara les deux toujours na date ba posta la moté. Le peuple congolais a toujours mobilisé et puis il y a que tout le peuple congolais a mobilisé, a prêt au Congo la même aéroport pour aussi la mobilisation. Alors le peuple congolais a mobilisé, a pris à la même, on a considéré un peu à mon compte. L'Isla Congo, qui n'a eu la marche, la Tambola Tipo, la nomination et nous avons vu comment la police a réagi, la voiture, la gaz, la maintenant par rapport à un retour au président Martin Fayulu, est-ce que ça sûr que vous avez ouais, on a on a ça président élu, l'État est ça c'est donc tous a déterminé même si à l'aéroport pour nous Martin Fayulu Azali papa il y a des Congolais nyonso les Arabes Congolais basali banda mboka tous a délégation qui Brazza basa déjà qui Gabon qui France basa déjà donc le peuple congolais a déterminé pour que nous koyamba président Martin Fayulu madi di mojalishi hein donc makambo bango bakoya nango etali biso te biso donc nous kozwa leader ya mabele oyo depuis nous banga te que nous l'État congolaise parce que tant que nous koyamba bozala bino morote bozala la population embelée entre-temps basolo bela makambo ya corona état d'urgence pourquoi besoin insister pourquoi pas motika que président Martin Fayulu oui azoya mais à être dans le calme à yepe azongi na normal pourquoi pas pourquoi que koyamba ouais mais nena loba tangu ba président oyo ba mboka misusu toyebi na ba oyo tozana bango bazokende bazozonga corona a été tant ka biso komi tout na biso do ndo kozwa fe na biso mojalishi après ma bo ba ndotanga ya biso corona to na ba marche pourquoi be ko déléguer quelques personnes pour pas que des ceux qui va président bazo voyager d'accord à voyager car y na avion na quelques personnes mais puis nous ça est belé on va pas ngater que ba ko so maladie ko ka bona ndeko Fayulu mais bolobi que to délégué bato ne so bazo ke ba ke kuna baza toujours délégué peuple congolais mta délégué plus de 1000 personnes plus de 2000 personnes baza toujours délégué hein baza mama bote ze belé na kata liboto ba ko délégué msusu deux personnes na Congo mobimba deux personnes ils ont toujours délégation de famille bato hein et ngolo banisco biso do bando pona bato na Congo président Martin Fayulu balingi na peuple congolais mobimba biso toza mieux placé te obanda ko pona bato ndenge peuple congolais a sepelaka na ye ndenge alinga ndenge avotaka ye eza devoir ya peuple congolais okende koyamba omoni biso na Congo muto tolingi totikelaka ye tante
akende boye toza na ye aya tokoki koyamba ye akende tokenda kotika ye eza bokoko na biso bacongolais président Martin Fayulu il faut peuple congolais akende koyamba ye badélégation du chef eza ngati ya Kinshasa baprésident bayaki bacongolais bavivre na Belgique bana eside ya Belgique lamuka ya Belgique lamuka ya États-Unis baza déjà siko yo koexplike ngani po bahabitant bacongolais baza na Belgique bonde badélégaki déjà bato wana siko oyo ya Kinshasa mpe deya todélégé peuple congolais nyonso aza déjà délégué esiko ozwami peuple congolais le 2 août tokutana na aéroport ya Njili bao bakozala na makoki okende kolala tokozala na kolala na bino elongo biso tu tokolala toza déterminé botika biyoka yoka tokende koyamba mokonzi wa ekolo wa biso Congo le président Martin Fayulu m'a dit tu dis mokonzi ekolo Congo na te ko pe ba na ke baka na ke koyamba mokonzi ya ECD oh ngana zo bisa asa parmi ECD za Fayulu te ECD za peuple congolais botika kolo Fayulu aza ya Congo yo lo kabela biso ECD lo kabela biso Fayulu na ECD Fayulu aza ya ba congolais ko comment yo kabela biso nini président de la République du mais yo makambo zo bisanga yango te ngana obi président Martin Fayulu n'a pas besoin de comprendre ngate président Eli attends non le président Eli c'est le président Martin Fayulu m'a dit nazotanga kombo président Eli était le candidat malheureux oui wana bino de bolobi ndenge bolobaka biso atolbe ndé président Martin Fayulu na bi peuple congolais a mobilisé à sa près au Kolola la même aéroport le 2 août jour na date bakosaka yango te oyo nga nazoloba na moment oyo important ya makambo nga na ekoloba awe ezake le 2 août peuple congolais yaka boya nde tomesana koya koyamba président Martin Fayulu mokonzi wa biso ekolo oyo ayebi oyo ayebi te seke ayesika na mboko malobi botseka na chipo ende bochaka oui chipo eza déjà toi on a plus de 30 chipo ba chipo euti comme esclave ya mutu boko memela bon mais tout monde bemba atambola ki quand même si quoi bino botseka na chipo ipo wana eza qui marche le président Martin Fayulu lera matana chipo eza te yete mutasenga biso chena chipo biso nde peuple congolais si ko na comprendre raté bato belé basolo ba comment le roi esclave président Martin Fayulu mais tamu mutu ba na chipo ipo eza coutume na biso ba congolais muto to lingi to tombola kaye eside bokoye na eside za ka Fayulu te poko bino bokoma oloba eside président Fayulu aza président ba congolais aza président ya République démocratique du Congo azali président ba congolais nyonso azali na kati ya liboto ya lamuka ebimisaki ye na tina tango bamoni muto aza ko peser muto peuple congolais alingi yende baponi so yo tangela ngai président Martin Fayulu aza président eside président Martin Fayulu azali président ba congolais nyonso na bango bazali banda yango omoni tina ya délégation wana eye bauti bipai na bipai baye pona koyamba président Martin Fayulu ezali te ke eside ka mteke bande ko ya ekolo na eza de vérité donc na vérité on a loba yango le 2 août oh la biso to ibandi ko bala diffidence internet na ba toujours quand la côté branché na Rossi News TV des informations tirées de ça le là vraiment to kita qui na décidé de personne pour la bonne plus matali arrivé à président Martin Fayulu mais ko ba ko tout là par rapport à décidé ba biso na ba question puis décidé eza wapi eza kaka na kasavu kunde to yebi to eza un peu partout dans le monde parce que ça pour gagner mingi eza partout eza vraiment fait eza aussi prochain oui ça eza la wapi pas différencier pour nous expliquer bandeko baolanda biso ba congolais nyonso ba diaspora ba libanda mboka na bana kati ya Congo eside eza parti jeune eside banda ko exister banda kala tellement président Martin Fayulu abaki non naza mwana mboka na ko luka te na bimaka na caché ya eside eza parti ya ba 1900 ya parti ya lelo te mingi ba sutuka lelo eside banda da ko exister lokola président Martin Fayulu aza ba président te yo azwa parti et comment lokola non yazali mwana mboka congolais nde mutu aponaki ye yango moni totikala pe koyeba te eside existaka banda kala preuve ane eside eza na ba pays oyo nyonso nazotangela bino eside eza na Sénégal na kati ya Kinshasa tozali na Congo central tozali na Bandundu na Mai Ndombe na Kwango na Idiofa na Masimanimba na Chela eside eza na Bunia na Butembo bozona ndanga bien eside eza na Kasai central Kasai oriental Kasai occidental eside eza na Mbandaka na Équateur eside eza na Chikapa eside eza na Mwanda eside eza na Matadi Boma eside eza na Songololo eside eza partout na monde tokoti sko eside eza na Gabon eside eza na Brazzaville
eside eza na France na Paris na Lille eside eza na Belgique eside eza na RDC eside eza na Angola eside eza na Amérique na Canada na ziesa eside eza na France eside eza na Tanzanie eside eza na Mali eside eza na Cameroun eside eza na Côte d'Ivoire eside eza na Soudan eside eza na Centrafrique yosko ozo ngobetanga lisolo ya eside ya lelo na neni no eside ina ko planter ba neo ba cellule on a bamboko ezelo kwa kala ezelo kwa lelo te donc masolo eside ebanda kala. Mesdames et messieurs, comprenons que je suis avec l'histoire Congo. On aura toujours battu la mouka, tellement trop. Mais quand même, vous devez comprendre que si vous avez daté de longtemps, vous devez comprendre l'explication. Mais un mot pour la bataille de Congo est décidé, on va ça par rapport à Bilobananga ezabwe. Bana Congo, bana eside, ba militant nyonso ya la mouka eska bozali. Na pesi bino longonia na maso boza bosala pour na avancement ya résistance na biso. Le 2 août, jour na date bakosa yango te tozala mobiliser. Merci pour la délégation nyonso, délégation Luanda tukutanki na bango baza déjà. Merci pour la mboka nyonso o esi boniati mabele ya baka, République démocratique du Congo pour na kozela. Bozongi ya mwana mboka le président Martin Fayulu Madidi. Bobenga biso, ozali mwana eside osalaka makambo eside na po moko boye. Tozana besoin ya koyeba bino, benga biso na ba numéro tokopesa. Toyeba base et puis toyeba évolution à base to solo laka to pesa kabino ba information et puis to pesa adresse esika bozwami na nzela ya bitando iker bozala brancher bo s'abonner na Rossi News TV ndebo kolanda makambu nyonso concerné eside uta mokolo mokonzi wa biso le président Martin Fayulu Madidi akonyata mabele ya baka uta mokolo président Martin Fayulu akozala ko continuer makambu na oyo ya na kati ya mabele ya baka bozala brancher bona lelo to lobela nanu adresse oyo bana changu babengi balobi liso Congo toza bana eside toza ngata changu mais tozo ebate toko kutana wapi basi na biso ezabi le secrétaire exécutif ya changu ezali honorable Edith Monis yende azali kokamba 5 communes na changu ezokamba 5 communes tozali na Masina Kimbantseke Njili Kinkole Sele Maluku donc Sele Maluku Njili Kimbantseke Masina wana ezali na secteur ya changu et pas président Monis Blaise. Alors basu section ba commune wana so yoningi bo jeune ke bango bo bandana nuna are Betani on mati biso kenda Pascal oyibo kitanga na Betani ko komi na Betani olobi na so luka avenue Mazi numéro 35 nde okomona siège na biso eside ezwami wana o ezokamba na président honorable Ditu Monis et puis numéro permanent okoko benga bango esiko zali ozana changu ozana beso banda koyeba ba programme okomaka na lieu okobenga bango na bis 243 90 38 28 330 plus 243 90 38 28 330 wana eza numéro permanent soko ngozwa bande ko eside ya changu déconnu à Congo. Merci beaucoup fidèles internautes le bitoyaki awa juste par rapport à l'arrivée à président Martin Fayulu et tout le monde peut dire Congo à s'adresser pour na bande quoi et c'est sûr qu'il y a des malem na suka émission na biso mais côté que la biso ya Congo maintenant il y a pour sensibiliser bande ko par rapport à l'arrivée à président Martin Fayulu. Merci. makambo bandinde tolobaki bino bozomona peuple congolais aza mobilisé mpona koyamba président Martin Fayulu le 2 août jour na date bakosaka yango te jour na date ekokaka kaka le 2 août eza fin du monde te makambo oyo bozomona tomimisi na bajourno oyo ezali makambo oyo président Martin Fayulu alobi mpe adenonse na bitandolike na mokili mobimba bisika azali bozomona awa alobi nini je suis dans l'avenir. Fayulu, j'ai pardonné parce que je suis dans l'avenir. Azana bomoi molai. Azana besoin que yabo. Alandaka makambo ya mike azana bazar na ete yango alingisi. Biso toza na avenir nzela eza molai. Azana charge ya peuple congolais oya mimi na moto na ye. Il faut atala lobby ya ekolo. Po peuple congolais azozela litundi moko na nzela ya président Martin Fayulu. Donc toza déterminé yango moni président Martin Fayulu alobi il faut azonga na kati ya Congo koyoka kolela bana Congo baleli po absence ya papa esali makambo ebele
bao bazozanga courant ya baimpeyima ya baoyo basali boye bazokufa na kozanga sio ya malonga na kati ya ekolo liste ya président Martin Fayulu ezaka kochange basituation de vie ya peuple congolais yango alobi mpo azonga na kati ya mboka peuple congolais nabengisi bino na kombo ya république démocratique du Congo le 2 août na kozala wana bakola na aéroport baya tokola na bango ensemble bino mpe boza libanda ya mboka bozala besoin bozwa bainformation ase concerne boye ya président Martin Fayulu Madidi ngai moko liste ya Congo beta sur Facebook liste ya Congo @joa.fr okozwa ngai epuis na numéro de téléphone ezali plus 243 993 80 42 mpo na ngai na bino lokola nanu président Martin Fayulu akomi na mabele ya bakate information ezokontinue kaka si arrive na ye yango omoni biso toza toujours mpona komobilize peuple congolais nabe baza libanda ya mboka baya le 2 août ekozala ya koningana tokomema ye na Chipoi nayebi ke bana Kasai bapreparati bachipoi bana bandundu bana bakongo bana Luanda bana Amérique latine botikali nsima te bana Belgique bobenga biso bopesa adresse esika bozali na bamboka nyonso bozali epuis tokolobela bino tozala besoin eside ekende likolo ekebena likolo makasi ozali mobilisateur ya eside ozali jeune ozali révolutionnaire oza résistant benga biso tokoyeba kolobela makambo ozosala na compte ya eside peuple congolais aza déterminé sikoyo nde makambo ebandi Je suis dans l'avenir et puis arrivé à président Martin Fayulu ekoyinda bakomi deja kopakata kotubela nani ayaka na nani amemako esiko okenda koleti ndoki ekoyebana mokolo le président Martin Fayulu akonyata makone ya na mabele ya baka peuple congolais aza na besoin koyeba vérité ekomi ntango ya vérité tokosami mpe tro na biyokayoka bilobaloba ye moko le président Martin Fayulu akoya le 2 août akolobela biso vérité oyo nzela kobanda aéroport kino bisika tokokoma peuple congolais yaka koyoka vérité o président Martin Fayulu aye na yango ayoki yango na mboka bapaya ayoki mpe bacongolais oyo basala bamboka bapaya batimaki mpo masumu eleki bango bake kotubela na makolo ya président Martin Fayulu oya koyoka vérité le 2 août ekoyinda aéroport ekozala krake boya bamama bapapa bolemba te boya tokutani na mikolo koya zala branché. Fidèles internautes, mesdames et messieurs, comprenons que nous étions de Sandina siège à SID. Bomoni par rapport à retour, il y a président Martin Fayulu Ndeko à l'oblit. Je vois toujours notre devoir de vous informer. Voilà pourquoi de Kendarana source pour Nakosolola, Maïmata Limboka, vous avez compris. Je dis merci à mon frère Diego Doria à la caméra. Merci à vous, fidèles internautes. Merci à maman Rossi Moukwasonia, maman, la patronne, la grande dame. Merci à papa Josh et merci à vous, fidèles internautes, parce que vous allez brancher pour nous suivre. Donc, pour s'abonner massivement à Rossi News TV. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.